Yves oyebi nini iloko lobi wana makambo ya bakuru ezali très important na ba carrière ne biso ya makambo toza kusala. Imena peut-être parmi les 10 et quoi que vous attendez sur na mibale moko boyi to misato bazali na vision wana. Il faut apprendre. Mais misusu tango misusu ide wana ezali te parce que ezalaka kaka allô bébé ça va bébé eh bébé ozo di fait di bébé wana occuper de réseau ko yeba ressusciter puisque que zo ko mona ndire so komi or que rien. Donc panza secret nangate tous allez parmi. Si c'est parmi les 3, nous avons 4. En tout cas, félicitations sur les années au lobby. Biso pena to peso encourage. Bah to encourager to peso encourager. Et yango moni na ko encourager toujours et puis na ko pesa ba merci toujours na président Roch Bokabela Bodo. Ma solo o yutungane yitu solo la kizalaki avant tout temps surtout à l'année sur scène avant na masolo ndenge bandaki imena tangu na lobaki papa cette fois-ci je vais s'envoler et c'est pour cela tous allez na ba presse tous on a quoi apprendre A B C D tout ça un jour toi baka nini onzamba bon seri biso. Donc la félicitation est belle na Belvi Kandi, mon ami, l'ami de ma femme. Félicitations est belle na président Elombe Sukari, puisque ezali kaka bendeli ya mvuka na biso. Oyibi ngai nazana i souvenir moko oyo deuxième fois na ngai na koma na Cameroun. Ezaki batu ba mema ngai ba artiste net ngai. Mboko na biso? Ya Cameroun. J'étais à Pointe-Noire. Comme par hasard na kati ya resto. Sentir pendant que no batu batadi. Wana intelito basa ku se douter entre bango. Ba juita ya kutuna cerveza wana. Cerveza expliquer bango que non, c'est sondia ta manieta, c'est inter. Il est qui la bango. Grâce à bango, moi j'étais à Cameroun pour la deuxième fois. Deuxième fois, on a tia makolo na Cameroun. Ezali baninga na biso moko ba collègue artiste camerounais. Vous comment bango pena musika batala kabiso. Batala ka pe biso penza batala ka. Bien que tango mususu balangue na biso ba faso. Ya onga itango mususu na kuluba na bande kundenga tusala ka musala boyi. Tout ça la côté pour na keno et na ça la plaisir moko pour na zana 4 fans na ngai 6 fans na ngai 10 fans na ngai 40 fans na ngai non sala musala pour la nation nga na zana intérêt ya kusekisa batute nga posa na ngai zana na incarner o ina ko incarner muto yeza kutala ngai eloko kukutana na ngona kati soko choqué kamati. Et maintenant vous pensez que ce que nous avons besoin de apprendre pour que le lobby théâtre congolais a peine évolution moro boye to comme le niveau il y a film mais tout le monde il y a américain il y a français il y a pays belé ne lobeli oyo sondia ta pas rejoindre on kaka na ba film maintenant total parce que n'habité ce qui peut façon de parler oyo bino artiste na biso bosalaka kocha système ya poudre kocha putulu kocha mande fois pembe est-ce que ça rappelle important na cinéma na série mongo il faut kaka lo bana lango il faut kaka ocha basuki ya pembe c'est important aussi dans le cinéma. Yves, il y a des maquillages et des maquillages. Il y a des maquillages et des maquillages. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote
Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est Babanga avec Yves, Ipan, tous directeurs des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Compromo TV avec les boss américains Raph Ngindou et boss Dallas. Merci à toi. Reste quand le super pro caméraman va RDC. Voilà. Et tu peux si Bambo te belé na vie na biso Jean-Robert Kalala, le savoir de la RDC, la force du pesanteur. Moté maman na biso Nicole, maman la parfaite na katia Paris wana. Bambo te belé na Dominique qui le sa pour ça musakata vraiment na l'empereur Jimmy Dilantoto, le professeur Claude Ndombasi, Poupon Digbo na Katia Canada, Bambote Belé aussi, na Jean Moulou Manité Sada de Bruxelles, Jean-Louis là-bas, Eusé Belé, Papa na Ruben, qui c'était mon ami privé, Bambote Belé na Billy Vumuka Fondation, tout ce qu'on va vivre dans orphelin, et puis ben on a moni, maman Méline et maman Tema, tous ceux qui l'embêtent le maman Likelemba et Pang de moi à mon cas à cancel 20 fois parfait tout on a tout et José Bailly la JB Service agence d'acier agence pas comme les autres. Voilà, nous sommes déjà avec Sundiata Maniata, Boloba qui est artiste. Pourquoi Bazo qui peut quand il y a des connexions de lointain, mais artiste y a le Luki, tout ça, les forts tout anaï, tout cela par rapport au théâtre, les aussi quand il y
ya ndeko na biso artiste vie de loin ou azali bongo pe moko parmi les grands na kati ya mboka na biso. Voilà to pe simbote na Sundiata Maniata, il y a des merci bonne santé à yo et puis il y a Moussalo Dosala parce que tu surprendre yo après tournage na ba collègue na yo. Ouais. Merci beaucoup Ipana. Moni santé j'allais bien vraiment Nzambe mukwaza kubatila. Musala pezo kenda kaka ndengo kuti biso ya kulubilizalité. Alors nangolo nende yango moni tuzo kenda kana ngo tukenda ki petuzongi tout va bien. Voilà, ça c'est bien. Et par rapport à peut-être lelo bozo salana o bozo qui lobby bozo la qui na artiste belé bozo qui na droit ya makambe belé, est-ce qu'il y a une différence na kati wana o bozo la lelo na o salama qui lobby Sundiata to yebi ke bozo qui na vimoko lokola ba artiste musicien bozo qui na vimoko boye lokola ba noble mais lelo to comme on a pena bozo binongo c'est comme si ezako kitamo muke. Est-ce que différence c'est na kati wana vraiment? Oui, ça qui chose à son temps. Chaque chose à son temps. Alors, il y a la mingi zarité puisque théâtre il y a lobby, ndenge zalaki théâtre il y a lobby et peut-être zali théâtre il y a les lotés. Bien que toujours ça la iloko moko kaka yango moko et c'est pour cela moi j'aime beaucoup mon grand, mon président Roch Bokabe la Boda. Quand on dit il faut être professionnel. Donc il faut être professionnel. Alors l'erreur qui professionnalisme wana et zadi penza di susute. Avec le président Bodo Bakalowe avec Fristo Saïsaï. On a vu le temps de parler par rapport. Yamusala ni biso kaka ndenge zo kenda ka place uti lelo isika tuza epe tuzo kutala kanano tuzwi penza tan ya kusolola et puis Nzambe asunga ki biso isika tuzalaki pe na ba sage moko boyi ya ba artiste ya mboka na biso lokola ba professeur Jerry Kibens to partager na bango du solo ensemble na moturuko la mon première tutu kaluji na sege minyo maniata tuzalaki na yowana to 8 ans ya kusolola ya kutala musalo ibiso tusalaka et surtout biso na kati ya théâtre lelo batu yeli baza kubunga par rapport ya vitesse tuzalaki nengo na lelo. Alors pour lobby na biso izala bien iza kusenga biso to se soutenir. Il faut se soutenir. Donc c'est ça, hein? C'est ça. Et tout ni mon tout mon amuke par rapport à film to moni a bozo jouer et ça film nani et ce système ka autoproduction to et ça film ka ba producteur nde ba sala ko sunga bino na ba film na bino. Non, ils ont dit film parmi ba kuluto yibiso babanda musala depuis tilelo yunzambe zo sunga ka bango baza puisque bazala ibele mais ibele pe par rapport ya makambo ndenge komila bazwa mwatango ya kutika nanu mwandambu baza usaraka makambo mususu mais ezali na bayaya mususu yu bazali donc bazali wana pona bayebi iloko nini baza kusala apesi bayibi ke photo valoriser culture ya mbuka na biso mutu lokola Edo Kawungu ya Edo Kawungu ezali dirigé par ya Papa Serge pasteur patron donc yango wana omoni biso tuza wana ngai pe iloko moko butaki kuleka ya mauvais temps ezali déjà sur YouTube wana batu soko babeti batali mauvais temps ezali parmi ba histoire oyo Sundiata Maniata il y a 2018 oh ils allaient écrit dirigé par lui-même donc par moi-même quoi et ndengi pe à part mauvais temps za kubongisela bango insecticide. Combien de films déjà Sundiata Sala n'habité et pourquoi aussi insecticide ngo bon banani bakintie quoi banani ba pese banani ba fourmi banani ba insecte non Sundiata Sali ba film Sundiata Sali ba film moi ibele
oyo peut-être mosusu terme ileki ebele batitre fe mosusu tokokobosana mais tosali quand même oyo tosali naza kolobela mauvais temps naza kolobela baincertitude epuis na kolobela longwa na nsima mama ngai napesaka deja batitre bato bayeba te soko moto ayibi na ye wi okoko otia na yo titre mais ntango mosusu ile ezali moko te ibongo mbota likaso eza parmi batitre oyo esundi ata bani ata aza korefléchir seno ye oza komona alors incertitude wana ntango napesi titre wana ezali par rapport ya vision na ngai natali oui nasali mauvais temps na kati ya mauvais temps j'ai parlé par rapport ya vie na biso ndenge toza kovivre ka boyi na bafoyer na biso ndenge kaka tozali oza komona nalobeli nabeti histoire mibale me na kati ya titre elobeli titre moko imena na kati ya incertitude naza kolobela kaka juste titre wana epe ide moko kaka na kati wana ide maîtresse eza nini na film incertitude baboma nani pese ibane no nakokopesaka détail te là j'en profite pour saluer mon grand frère JB Service. Oh là là. José Baïla. Oh là là. C'est un problème de ouf. Hein? Ouais, c'est tout à fait, c'est un problème de ouf. Voilà. Ça c'est bien. Et sentiment nous avons le temps au monde de qu'on a belle vie, à outil que tourner na ba ndeko ya Côte d'Ivoire, na ba Go. Surtout on a moi na obuzalaka na à chaque fois on va filmer wana penza mon ami mwana yo rosa papa wana mwana na obuzalaka alors moni c'est ça c'est que oyibiso to lingizala pas de complexe na uti kuyibiso loko moko moi j'étais à Tanzanie à Lubumbashi avec le président Roch Bokabela Bodo. Ils ont un principe moko pene iloko moko oya banda ki kulubana ngai beaucoup plus. Il faut être professionnel. Il faut être professionnel. Masolo toza kusala ezali lobby ngana bandi mise en bouche lelo. Neti kaka mutu moko wesoki ndengeni ni menazali na kati ya sambre na fandi. Nazo sala comme mise en bouche. Imena les jours souvent ils a qui ya makambu tangu venime salami ileki tina suka na yango le président Roch Bokabela Bodo à côté na kati ya coulisse a lui félicitations merci et c'est ça c'est que moi j'ai pensé oza komona ce n'est pas ezali loko moko ezali facile mutulukula Belvi Kandi mon ami l'ami de ma femme Gina Modita Belinda Kandi iloko wana ya sali ya kuzala ya travailler ensemble na ba collègues ne biso ba ivoirien c'est bien bon lero izali Belvi Kandi président Ilombe et lobby on ne sait pas ngai ezali eloko moko to utaki kusala bon tout ça yango ça fait maintenant 1 an passé titre nango ezaki bar non oui bar je crois entre bar ou bien iloko moko kaka bulija pour ezaki iloko moko c'est professionnalisme nakati. On avait joué avec Videloué, Mama Kalunga, président Roch Bokabela, le président Ladi Sobe, Mama Mboudi, le Mbata Siala. C'est vraiment professionnalisme. Vous avez vu que tout ça, il y a une qualité. Il y a un théâtre quelque part, façon de tourner. Ce n'est pas professionnalisme. D'abord, matériel, besoin d'ango, ils ont vraiment efficacité, ils ont aussi, ils ont répondu sur la canon. Canon, en gros, ce qu'on a 700D.
tant que je suis la qualité na yango na ndengi na yango mais peut-être par rapport au cinéma et quoi que vous attendez ce suis yango te vous avez compris mais maintenant il faut que biso bien tout bien makape di banda tout là un exemple yende kuna biso verifikandi tant que tu zakubima et j'attends que tant que bima olobika kena ke kubeta matolo non il faut jouer aussi et il faut travailler mon frère et ça demande aussi un effort et resala na part na bino européen par rapport à quoi apprendre le ko moko boye ko kinepe ba ko ko la neto bandeko ba sala est-ce que bino bozora temps ya ko apprendre ya ko landa pe le ko la bandeko bandeko ba sala Yves oyebi nini iloko lobi wana makambo ya bakuru ezali très important na ba carrière ne biso ya makambo toza kusala imena peut-être parmi les 10 et quoi que vous attendez sur nami balé moko boy tomi sato bazali na vision wana il faut apprendre mais misusu tango misusu ide wana ezali te parce que ezalaka kaka allô bébé ça va bébé eh bébé ozo yok di fait di bébé wana occuper de réseau ko yeba ressusciter puisque que zo ko mona ndireso komi or que rien donc panza secret nangate tous allez parmi si c'est parmi les trois nazana kati wana en tout cas félicitations sur les anding au lobby wana biso pena to peso ba encourage ba to encourager to peso ba courage et yango moni na ko encourager toujours et puis na ko pesa ba merci toujours na président Roch Bokabela Bodo masolo oyo tungane yetu solo la kizalaki avant pour tout temps surtout za na sur chaîne avant na masolo ndenge bandaki imena tangu na lobaki papa cette fois-ci je vais s'envoler et c'est pour cela tous allez na ba presse tous allez na quoi apprendre A B C D tout ça un jour toi baka nini onzamba bon c'est biso donc la félicitation ibele na Bervikandi mon ami l'ami de ma femme félicitations ibele na président Elombe Sukari puisque ezali kaka bendeli ya mbuka na biso oyibi ngai nazana i souvenir moko oyo deuxième fois na ngai na koma na Cameroun ezali ki batu ba mema ngai ba artiste net ngai mboka na biso ya Cameroun j'étais à Pointe-Noire comme par hasard na kati ya resto sentir pendant que no batu batadi wana intelito basa kusidute entre bango bajuita ya kutuna cerveza wana cerveza expliquer bango que non c'est sondia ta manieta c'est inter il est qui là bango grâce à bango moi j'étais à Cameroun pour la deuxième fois yungana tia makolo ngana Cameroun ezali baninga na biso moko ba collègue ba artiste camerounais Jacob bango pena musika batala kabiso batala ka pe biso penza batala ka bien que tangu susu balange ne biso ba faso ya onga itangu susu na kuluba na bande kundenga tusala ka musala boyi to sala ka iloko te pona ke no na sala plaisir moko pona zana 4 fani na ngai 6 fani na ngai 10 fani na ngai 40 fani na ngai non sala musala pona nation ngana zana intérêt ya kusekisa batu te nga posana ngeza na incarné oyo na ko incarné muto yeza kutala ngai eloko kukutana na ngona kati soko choqué kamati. Et maintenant vous pensez que ce que nous avons besoin d'apprendre pour que le lobby théâtre congolais à la peine évolution moro boye to comme le niveau ya ba film mais tout le monde ya ba américain ya ba français ya ba pays belé
ne lobeli oyo Sundia t'a pas rejoué dans kaka na ba film na total parce que n'habité ce qui peut façon de parler oyo bino artiste na biso bosalaka kocha système ya poudre kocha putulu kocha mande fois pembe est-ce que ça rappé important na cinéma na série mongo il faut kaka lo bana lango il faut kaka ocha basuki ya pembe c'est important aussi dans le cinéma. Yves, il y a des maquillages et des maquillages. Il y a des maquillages et des maquillages. Code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti batuma baku Bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela mombaka ngwe. Yoko mo mimene yoko yo zibe service Ah on a zibe service. Tout le monde a la servi. Et quand ngai. Ngai. Ngai kunzi. Yebisa kunzi. Ozala kipesi. Lou. Puisque j'ai mes services dans janvier, dans la carte Angola. Brazzaville balai. Au moni, kuzanga kuive jali liwe mbimboneo. Na Brazzaville, dans la Périsouana, j'ai mes services. Bato bele bazo kufa pour ba agence. Voilà. Agence yasi, ne lop mobimba. Bato ibofani na France, bozo kokende na Rennes, bo uti Lausanne, bo kena Rennes, bo tie biloko na bino bozo na Paris, Rennes. Non papa, aza mundelete, congolais lokola ngai na ye. Zibe service. Papa, baleka ka pe sérieux boui. Merci. Kosanga mwanda. Merci. Zibe service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Na koko kujouer na ngai boyi na mbuka mususu. Ezali kaka potango mususu na pesa valeur ya critère na ngai. Selon même réalisateur pe akoko luba non. Nadingi na mema yo boite ngana dingi na mema yo nande malgré kombo na yo mais ngana dingi na mema yo na bandengi na ngai. Vous comprenez? Et ça dépend. Et c'est pour cela na beti c'était naza sundia tamani mais batu ba ku découvrir les choses d'incertitude. Na dini nini ngana kei. Vous comprenez? Na sala na ngai pe na joa na ngai pe batu pe ba mona na bango mais na 8 ans ndengi incertitude ekomami batu penza bakuzwa tani susu ya kudécouvrir ne fisi que moi savoir faire moko ne fisi kate ya mukie et pas ya sundi ata lisusu na ba angro ya kei na bango o changer facette to ozaka ne longa sur village te bango mutu ba yibisa kinga zala nanu boyi lukula ke ba ngo mutu ba yibisa kinga zala nanu boyi naza wana pona kuluka kusatisfaire bango. Les jours où bakulibisa ngai que non changer na ku changer na ngai puisque balubaka kaka ke non o izali kati na yo tango susu moyo bato bazali na yo moyo ba découvrir en réalité musika nde bato ba yiba ka pe Valérie bato tout ça et elobeli ya Sundiata ozango ndenge nini et puis nani apesa kombe ya Sundiata. Il vient. Nanga na dinga kabuye. Sambra que non. Oyibi na musala ne bino paysage ne iloko moko batu fo baye bakakuluba. Pe bazaka na biloko moko bibi bakoko kundure de façon que batu bazolanda biso ba comprendre. Ngai lobeli oyo d'abord ezali nanu ngana zali mutu ya Congo Central pe nazali mutu ya nazali mundundu na Congo Central. Emena nga bakamalari na ngai penza ibele
ezalaki pe ezalaka te lelo bambuta mutu vraiment ngai ezalaka soko bambuta mutu moko bazali quelque part esaliki nga naza wana fo natia moi ekuti ya koluka koyoka konani eza kobima neti sikoyo bato bakozwa na bango j'ai tout fait simple me dit ouf président Roch Bokabela bodo waleli yango mabe tala kaka. Alors Sundiata akamataki iloberi oyo za kuloba kalelo atali tozali na biso ibele oyo tango mususu tokoko loba kandenge moko mais isali de pe keseni mama problème ne kinadinga kana kota na kati ya iloko ila roro yo bapesi ngayo naza wana te po mutata ngana TV aluba ndeke Sundiata lelo asekisi biso te non c'est juste pour na pese yo liteya ya iloko oyo ngana za kusala bongo okulubile eze ife boni tate mojino chef avait dit ouf c'est tout de fait ouf vraiment donc kufanda na ba mikolo izali kena kopia ki kukopia ibele ezali na yango mais na préféraki na bima nanu oyo tango pene bimi bakulutu oyo pesalaki biso tokotana na bango basepta balobaki non zala boyi topesi yo opportunité kangama na biso zala boyi je suis toujours na se ya makolo ya bakulutu na ngai mpona koyokaka bango mpona yo Fioti Ngoma azalaka nani osizugura aza nani bango mibale wana bato mibale na tangelo bartere wana baza banani epai ya Sundiata bapare na ngai baza bapare na ngai yo toti bango bandana na mbali osombo bandana na mbali osombo puisque moi irashi yango ezali moi lolenge bon na banda kaka na ndenge bato basalaki bale connaître Sundiata umoni ngai na zigula tozaki na esika moko imena tangu décision ekamataki tosala école d'art groupe isalaki ekimisa bato bakalasi lelo même bato mosusu baza na poto wana bayebi bakima bakalasi mpenza na 12 heures autonomie plus bokoko toujours bokoko kovaloriser culture africaine et pirement congolais tulakisa kaka na batribu différent na biso ndenge ezalaka bien ki salamaki ndenge salamaki ya zigura keine ye ya Brino keine ya Brino keine biso peto tikali bien ki ezalaki ke elekaki na ndenge elekelaki wana c'est prévenu ouf entre nous donc c'était déjà passé alors tango tozalaki na ye pression ipe salaki ke Fioti Ngoma découvrir ngai ezalaki pa ya Zigola par rapport ya savoir faire oya mona ki katena ngai donc ezali teneti lelo na ke kutika mutu moko boye ba meme ngai ke non buti ya ye puisque dadi ozo déranger ngate dadi nazo salaka nani te dikambala na ngai dikambala na ngai donc uza kumona ngai bakamata nga na balabala te bakamata nga na télévision ici koyo soka sayo isika wana laisse tomber nzambe asala ngolu ya Fioti Ngoma découvrir ngai ndekuna ngai pe ya Sonam manager Kilua akenda ye mutasalaki ke encourager ngai ya katozala ne ya katukanga ne ya Fioti salaki ke ndenge salamaki wana ti lelo ndenge batu basalaki batu donc c'est ça mes parents ubanda na mbali osombo kama ti Zigura kama ti Fioti Ngoma vraiment bazali oyangai na yibita tana kangi miso na lari pongi boyi toujours bazongela kangai
donc nzambi asalanga ngolu moko wina kangama na bango pour lelo imukilisa nini et reconnaître ngai. Merci Sundiata, l'artiste, et ça fait débat, ça fait polémique par rapport à Affaire Poison, il y a artiste qui une vie de loin, il y a Mbogana Bisso, et n'habité les lobes congolais disent que l'artiste est sundone de Konabango, n'attend pas si artiste vie de loin, pas comme na Poison, artiste bozo qui pète, bozo le belangote, na bémission, bozo le belangote, na ba film na bino. Pour nous autant qui artiste, collègue na bino vie de loin. Agi Poison et c'est là que nous aussi par rapport à la réaction il y a là dans l'émission Moko une question il y a des gens qui ont piano à Lili n'habite sur qui c'était une façon comique où il y a ça là qui te pèse qui n'a façon et à relayer ça battu n'habite pour nous tant qu'on a vu de là dans la Poison et aussi analyse moi moqué par rapport à nous on a mis sur lava et ça donne parce que les mythes polémiques à Yves ngana koko kuluba wi ya nongi ya zali ya ngai ezaki prévu ko tutoko tenene na Lubumbashi epa ya mamani Angeli Nyota na biro ne mubimba na yemo ko le bâton mais respect mon konji tala mercadrio Tala degré est réuni bétrio les bâtons. N'a pas chéri c'était papa. Merci néo papa. De commander deuxième zone de défense congolaise. Laisse tomber papa. Fande néo. Nzambe pambole yo. Maman Gérinio tabo umila. Na famille mubimba bo umila. Alors c'était prévu to kutana na yaya. Puisque tout ça qui n'a moi c'est même encore il faut te tracer par rapport à ya moi tant il muke ça qui c'est il a comme kaka il tant que l'autre ça qui n'a béni mais ba solo la qui n'a maman Angeli Nyota makambo ba solo la qui kaka yende mutayebi et après ngane tout solo la qui tant que ndekuna eleka kindengeleki. Alors vidéo azali ya ngai aza parmi bato oyo ngana kuta bango bari ezali likolo oza komona mpenza ke bari ezali en haut ya kolobela te après moscovite yo nani otia likolo yo nani après moscovite na kati ya mondi ya nzonzingo wana. Alors azali parmi bato oyo basepta kupusa na kaka ponga na longola mutu te ezali kaka nengi ye adingaki ya pusana kina yeboyi bilibili pa pusani na yeboyi mutu mususu pa pusani na yekuna ngana koti na ngai lero isoko ndenge na pengape na kokuluba ke ndenge na za kuyokela yango bato baza kulobaka bino ba artiste olozo salaka o ndenge nini ya ngana kokuri nga tena perdre mutu kula video puisque ba okotsa nga manka ba okotsa nga manka da okota manka ivyo yibite manka wana ivyo yibite kombele mitu. Alors faut tout le monde Mimi Nzemba, maman Likelemba, motema tous pour peler mbetolo parce que y maman. Maman Mimi Nzemba, motema ya na biso tous pepeler mbetolo donc toujours pepeler toujours. Zak mon, motolo ko la ngai sokunde ngana za we video azate bakoti singa manka. Fo azala wana. Pour tout tete na kabami tout kinti. Oyo kuzoka zoki oyo kusene nani sene pas toujours pas sur la quand toujours kenda ka et siko soku ya zate bongo ba sevi bongo ba gaus sevi non to pesi mbote ibongo bana ni bisonios de gaus nani oyo tala ya tuloba kama kamsusu na musika tuluba kama susa msi ya mwana ne aza mwana ne wa jete
atanga sundi ata lelo yu naleki ni mishobo inabeti tolo nalubi ke te lelo yu ngai sevi azali mwana ya ngai tangu mususu na kusala nani Dorcas azali mwana ye pakalo we yaya bisu yaya liboso Dorcas azali mwana na ngai uzokumona nakoko kuluba oui bien sûr mais likamuye menga ezalaka ndenge mususu menga ezalaka ndenge mususu nakoko soutenir lelo lobi mais lobi kuna tangu mususu pe naza mutu nakoko ulemba pe sikoyi bato oyo tangu mususu baza kudinga lelo oyo papa ye basevi azala te po bango babokula bana wana po bango nde bakamata soye bana wana bakukoka ngo lelo kala show sevi azali na yango mayele oyo mwana wana azana yango lelo euti pa ya tata na ye po bafanda kane tata ni fazala nanu pardon azala batika bato oyo baza kosala balimere eza kobimaka wana pardon nga nasengi bino vraiment lotika nanu balimere wana lotikaka makambo wana lozo kolobaka limero ya saleli nongi vidéo ezali 00243 99 non naluba mwana ndenge na biso 00998 nous avons 0998 04 50 50 0998 otika kakodi na biso ya widi musheni liboso otie 998 04 50 50 lobenga ye lusolo na ye mokolo tika kama kambo yo keno yo kiboy kaiboy papa ikuzala deba tu bando kulubile ngo par rapport santé ya mutu biso tozo sakana na ngo ya papa santé ya mutu mais pour na lava artiste lava pour na yo tango yoka ki message aussi bana vidéo le basiliki pour ça ouais non izaki iloko moko tango susu ba doit comprendre ngo avec yango pour kulakisa bino yango mona ki réaction aleli zaki yango te bien sûr c'est comique c'était comique bato ba transformer de yango te ba transformer yango te zaki de manière comique ou ezali que alakisa bino joie net nka penza na zabo ndenge na zabo ki penza naïveté, c'est mon grand. Oh, tous allez naïve commune voisin. Alors, toye bani penza. Commune voisine, bino bana ya bumbu ye makala. Oui, azal makala. Vous avez compris? Donc, tous allez, au moins les côté wana, batu inspiration bazali ibele ya kusakanate. Et puis, misusu lelo ibazali nanu ya kubata mapongo ngana banguta misusu nanu kokite. Izo comment? Nina souligner le moment kepe na par rapport ya ba dire zolo ba masusu lelo ba tobalobi eza poisonté. Ba ba patient couleur ya maladie misusu ba balobi maladie misusu pona bino monto ba vana na ye moko artiste azolo ba nini finalement pona nzoto na ye parce que aza vraiment mutu o lelo bato comme bangisa ye makasi par rapport à ba dire lelo l'autre photo zaki ba bengi a confiati biso o benga artiste bazane bien o sali boy voilà pour la bino e cause la nini o ezo déranger makasi pena ba ndeko ba tala biso ba comprendre eza nini en fait o ezo déranger artiste vidéo pour que tout ceci et ngai ne ko préférer ozwa ye moko na émission yo yende mutu kozala mieux placé et couper ça va détailler nyonso puisque ngana za munganga te naza ba benga ngoni naza nani nazali nani comment ko laboratinte pa yilanga izamene epona sala alors yaya yende mutayebi pe loluka nde minganga wana oitango susu baza kutretaka ye
bango mutu bakupesa verso oya bien ngana ibike maladi maladi mais po ici là ekusila mbala mokote ekusila ka malembe et maintenant batu wana sikoyo baza kulinga nini so kulelo malaria ni o izali tango mususu ya akamati malaria wana ndenge frappe wana soki isili mbala moko apufuka lukule joka non quand même tout lubati tout luba puisque ya Justin Njengo papa na Beauregard na Victoire ya tuna kingai alobi oh même comme nini naza kuyoka pone leki na ngai nongi dalaka Fabrice Ncheka le boss américain ntema ya mama Jeff Vital alobi puisque biso na ba Fabrice Ncheka le boss américain et tuzali bato yu na ba video loin tuzali bato yu ezala kakaka ya masolo na musika te tuzwa katapenza ya kubeta boy ya kufanda tukabuli tukokukabula Jacques ya kutuna grand frère ne yemoko Jean David Kiambote mkonji ya Coca-Cola na mama Judith Machia ba parvenir kutuna ngai Roi David Bikuta na mama Finise Ngoma oyo tufanda na ndako na bango ngai na video lo ndenge tufandi na yo boye todi mwa pêche todi mwa nini na kati ya Luanda baza kutuna ngai Guilin Sima olami personnel de vie de l'Ouest Charlie Nongi première moto ya benganga na Ngola aza ku parvenir kutuna lui ezali nini oyo ngana za kumona ka bato baza kuloba ka participer là za kumona donc batou vraiment bande kunangai oh le zo talaka nga partout nazali apprendre tout nazo le zo yoka kama kelele de twin pour des zo funga ba kanga to zali apprendre tout ngo pesa message na vie de loin aussi na ba fanatique ne pour que to kabwana merci beaucoup wana to koko termine biso ah to kanga ngelo c'est tomate ricolo papa moi mukira Lilo bana artiste nyonso to bata la biso na ba fanatique aussi na bino moko suni message boy kopesa na vie de loin d'abord message ezali avant na pesa message na sarwe na mama sese jina mudita place azali ya deli muzinga et puis famille mubimba baya Carmen Mbala baya Sambala bino tukuna presque ozali na pesi bino bamboti et puis ba staff nyonso ya zina mudita ba seri na ye ya basuki wana baya nanu tout ça pesi bino bamboti comme message na ngana koko koloba ke première chose zali biso lotika kuluka mabe na biso lotika kubende na biso diwa oyo tango kiti c'est pour cela il faut qu'on même profil na ngai ya WhatsApp zali mabendi de kuzaka kakabo oyo ko se sentir capable de tout qui est tani moi qui nzambe ya kede likolo na se mais soki azali na bomoni akulongisa biso ba alors lotika penza koluka mabe na biso lotika kulukela biso baliwa oyo na mama na ngona no ezali prévu biso todingaka bino mingi biso mosala oyo tosalaka soko bino buzate biso pe tokende kusepelisa nini matiti na zamba Dio kutu nukutelema nani liboseni indenge ni hotelema ka ania kutio siko fo luzala hapo tupe tuzala hapo de bateau de général ya Filemon papa na kangi na kokite tika na bimisa kaka réclamer déjà kuna numéro de téléphone annonce ndiata
Alors ya Charlie Nongi zala neyo kimia zambe ye moko yebi ezali maladi oyaki ye moko pa yibi ndenge nini ikusila moto nyonso itango mususu adingi a contacter sudi ata memi pusalire publicité ya maison na yo iloko no moko songolo plus 243 89 53 86 729 plus 243 89 53 86 729. Makamusus tulubite peut-être dans ma émission kuya tout développer. Tous allez apprendre musala. Merci puis ba condoléances na famille à grand frère Guy Pabrito et nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bon boulot artiste. Voilà, c'était la Sundiata, l'artiste de notre pays. Voilà, nous pleurons aussi Papa Nabiso, Guy Pabrito, voilà. À la prochaine fois, Tokutani Torobeta Masolo comme d'habitude. Merci Resikangi. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...